Bande kona kotanga na kozongela maloba ya boule baninga na kotanga na kolela nazangi na mokili binemi bosalinga mambe lwambo na sala fele wapi mokili sirisinga lolendo lelo na sutuki papa lutumba nzemu ne nyonso na ka séduit quoi na séduit na zo kango ngamona komaka mais na zo yoka ye petina ajoana divina net papa lutumba d'être salawana ok c'est bien besoin de changer c'est pas comme par exemple la dîne benga ngo chacho mais ça d'être de salon papa lutumba tom ben le lilo tom ben le lilo to tanananden biso to betara azadio biso tu nalonga nazala kana susi ya blandine mpemba nalingaka bakinso tozaka tangana biso tutozaka wana bafali tout bafenga la wana so muta sala accompagnement wana oto yibaka wana comme ne papa lutumba plus grandeur d'esprit azalaki nango na musique na biso to kuti yango ti mbo vanda na stade mesa TRT au laisse ngana to mbo préfère vanda parce que bakata Thompson bakata mangombe mo ba déchet tika la réconciliation la vie pour la vie na ye moto nga bakata basala moni mali lobaka ngo mokolo kufaka ke kobeta tita chima websa bato mo balanga suba soki tita chima yalaki yeta websa suma kambo tita chima nani bon mais minga pas na comment faire la pour société na toza le pas en société obike soki na va la soki okufi nga na komi double na suku tumonta komi pepal na ndo représenter il y a yo moto okufi moni vient la mutayaka na normal que système va kufa mutayaka na camarade de fois ça il faut na sala marmio sala pour la bomaka bango ba récupérer truc donc manda chante conseil nga na kopesa kumu manda chante aboma répertoire na ye ya ba wenga yemba aboma okopeta Marie Susanna Suza oh Suzy papa ba hotelema okopeta bolingo na komi le ko regretter oh banzembo wana oye la bango Ibrahim tena chake bango se trouvé te donc tant mieux le rôle que fana na fanga mutu akufa asala makambo mutu akufa wa. Voilà, mesdames et messieurs, bonsoir. Bonjour encore une fois de plus. Je suis tellement heureuse de vous présenter cette trop belle émission. C'est votre humble servante, la diva de la presse que vous aimez tant. Je tiens à vous dire bonjour parce que vous êtes plus nombreux devant vos téléphones, vos tablettes, même vos postes de télévision entrant de monsieur. Je dis encore bonjour à celui qu'on appelle tout Kadieta, pourquoi pas à celui qu'on appelle Yaoudi Mouchen et le Code mondial. Je dis encore bonjour à tout le monde qui nous suit à ce moment, particulièrement à Jean-Willy de Londres. Voilà. Et pourquoi pas mon cameraman privant, Dieu merci Ndombassi, bisous à toi. Aujourd'hui, on est là. Mborikoi n'a pas si. Congo, tous en a pas si. De perdre icône la musique congolaise. Le poète Lutumba Simaro Massia. En tout cas, il n'est plus avec nous, En tout cas, ça fait mal. Je sais que les musiciens, Bissonnion, c'est ça qu'à Congo, mais particulièrement le musicien et surtout le parolier. Parolier, Penza, Bazaki inspiré Papa Lutumba Simaro. En tout cas, ça vraiment un choc. Il s'agit de Moussaka. Moussaka, mon cher Moussaka du BCBG. Santé, ça va? Ah, santé bien, sauf qu'à Tobagi Robeta. Papa le bar au bête bêti il y a beaucoup de gens noir d'une façon à manifester pas si nabiso pour te perdre icône ya rumba en Afrique na Congo en Afrique dans le monde tout le baraka puis biso ba parolier to bungisi bik to ce comment mikolo za mombolo ah c'est to bungisi bik to bungisi papier ngazuma to bungisi bik pour papier ko senga on t'a pas mutu bik ya moi passer avec source d'inspiration à Bisso, Papa Lutumba, Père ton âme, Torbo ça n'arrive jamais. Ah, ça passe. Dieu soit loué, chaque émission dans ça là. Soit dans ça la comparaison, na vantara, na minki, na zang sarangote. Moi na bara maya. Olongolo matadi une oti kishasa nanzele zo sili lengiti muta conquérir ça banze mabunga ba mimi papa chéri na ba omba na ye na ba Jeannette Bombolo na ye na ba Chouila na zo ko banze muzo le boba laisser la chanson parle d'elle-même papa Lutumba banze mune nyonso na séduit quoi na séduit so na zo kango ngamona komaka mais so na zo yoka ye
et puis tina ajoana ah divina le bana m'a beleza quoi. Merci Moussaka. Moussaka, aujourd'hui c'est vraiment spécial. Papa Lutumba, c'est Maro Massi en tout cas. Et là spécialement, mais au moins toi tu appartiens à orchestre quelqu'un comme BCBG ou Musica. Si. Alors parlons un peu de BCBG, tu as ma bas de match. Juste un tout petit peu parce que tu as trop ma vraiment Papa Lutumba, c'est Maro. Bas de match, sorte officielle. Papa Chirazana qui chasse à Paris, Boyebi, à la poto. Et puis, tant que je suis en ville, tout le monde a Kati, Ayembi, Mabélé. Mabélé, pour l'examen qui est à l'Ingarap. Non, c'est que pas de match, mais les autres. Les autres bimanango d'ici là. Oh, Gelo, les autres bimanango d'ici là. Mais tant que je suis en ville, Kataki. Pour qu'il y ait ça la rumba, que le rumba soit à Koufi. Alors, Kataki, Abimi, à sa émission, pour l'examen, combien il faut porter venir à cœur. Bas de match les autres malango bah on s'est pelé sincèrement pour nakin déjà 2 du match les 4 tout ça la répétition oui club bas de match donc il y a eu quand goût il y a on va ba yo quand pour le parler faut bien mo mais quand on a c'est pas ça de banda ce monde ko kité mais ko jarango déjà on a tenté de banda mais là on a loko ba c'est ce qui m'a c'est pour ça ni donc même si moto meka qui on que c'est bon on t'a l'équipe de Boumazate nous ko qui m'a monté voilà c'est bon c'est normal. BCBG qui toque sans problème. Et toi, c'est un problème. Moussaka Tokotana, ma papa Lutumba Simaro, on a perdu l'icône de la musique congolaise. Pour toi, ça te fait comment? On recevait un message en commun. Na boya kiango. Nga babul message mususu ce que les kinga niveau la boya. La bité bobete nga mutu mususu habite vie. Te loka ba toko conception ya vie là sa Carlito Kalata wa la joie qui on peut bon. Na meki na koti batunanga oh. Nous avons la page officielle de Radio Kapi, et nous avons commis un solo. Mais ça n'a pas si makasi. Parce que Papa Lutumba va parler tout le monde qui Papa Lutumba poète, grand parolier. Papa Lutumba grand accompagnateur ya Congo, accompagnateur nan. Abeta accompagnement au jeune tout à la musique, au tout à l'orchestre nyonso ba copier rango, ba defarango. Parce que l'homme est soliste, l'homme est accompagnateur. Papa l'homme soliste. Mais c'est comme musique, ça a un accompagnement. Soliste, ça va être un ingrédient au baxamo, mais sous musique, il n'y a pas de soliste qui vendre. À côté, il y a solfège, à Tiki Bino. Il y a des musique, il y a OK jazz. Il y a des kilo que jazz, c'est pas le tumba. C'est ça le rythme, il y a changer au combo kappa. Moi, le maman Mireille Makeba a 67 ans. Bon, ben, on y a Mado. Mais il y a 67 pour botter ma guitare. Tu changes comme Mireille Makeba, là, tu as 67 ans qui chasse. Net Papa Lutumba. Dès que ça la wana, bon, qu'est-ce que c'est besoin de changer? Par exemple, Latine Benga en Tchacho. Mais ils arrêtent dès que tu as ça, Papa Lutumba. Ton ben ben le lilo, ton ben ben le lilo. Biso tu betara azadio biso tu nazala kana susi ya blandine mpemba nalingaka ba viensoni tozaka tangana biso tu tozaka wana ba fali tout ba faire ba la wana so muta sala accompagnement wana oto yibaka wana comme ne Papa Lutumba polo mari soliste mais tu côté to checker quatre na grand parole azana accompagnateur à Mounene. Pour la personne exemple moi somme il simple pour Mounene à Lutumba. À ça l'accompagnement. Tombembe le lilo. Yemora imiona avec fait ça mangwana. Fote ya mbanda fote ya komelesa atongeli biso na mbandenge moko bapangie oye même accompagnement présent ouais razuango. Allons les côté. Malobana kolobela yo buto oh eyi linda libonga na langi mwasi ya bonga na mobali tombe le lilo tombe même accompagnement à faire à qui joue en souche. Saka nangoi omoni komi sinesi kala lingaka makambo ngana yo ki tombe le lilo nzanga ba long la te fallait que nango for cash nanani for cash je ne pas j'ai dit soir Tombembe Lutumba tape 8 ans. Et aussi la tenga la salle en louvé. A louvé, ya bichola cholio. A louvé.
ya bi finga yo ngoi na ba plan yé kaka nous fait tout mbaki munene moko ma tout est la ngotoloté alobela pangote to juste ba kombo et la kete mais yé muto salango et puis grandeur d'esprit azalaki nango na musique na biso to kuti yangote na tuna ba présent kala ba ki ndenge ni na ba papa Lutumba na tuna ka na bela ba ner ma papa Lutumba sala na OK jazz la orchestre belé à Congo au longo orchestre ou bien fanatique ba yinio mamuya sala luam veut dire mais ene ko maintenant la banga papa Lutumba ba luambo donc veut dire une orchestre à batu ozo ba chanteur ba ya koyemba album mubimba yo mukolo orchestre te ozo chanteur okangi pepe kale libanda voix on na kati madilu aza mokangi pepe kale libanda aya yembi ba maya na carito to longwe ayembi album mubimba na orchestre na bi ya yote ya luambo pepe kaleko et ça peut succès fou et compliqué banzembo na bino moko mais matisi bino succès et puis luambo on se banzembo ngo ko orchestre luambo à côté non ça a remixer son a remixer sur banzembo makambo ne ko sa mate neto za bolelo kakol akezo fali ayena na maison mère a sala album mbimba bata maison mère ba beti yango avant de payer la maison mère ata sege akele lo be offert ya kanana ayena orchestre na biso a sala album mbimba et puis a sala ba pamba ba présence baza na limité so mitema ba luambo balaki nango elekela rangai ba pas Lutumba sala ngo et puis ça ni ça succès ya orchestre papa Lutumba sala OK jazz na kati ya OK jazz mama comme c'est impossible ça malelo que luambo na poto na ba vieux Joski qui a beaucoup talent ba testa d'alliance na ba madilu na ba jopoi na ba vieux meki wakana papa Lutumba lokwa na ko malili mingi te azongi kin asali OK jazz B luambo ni ati mamuna na madilu mamwe kangi kin papa Lutumba na OK jazz bene asali aboki maya aboki bakitu kwala et compliqué mamu luambo zongi kina sa muvengede luambo zongi kina avisi papa Lutumba nzembo na kitu kwala tozo na studio nanga ba zongi na studio luambo imora lobi susu so ba makama minene bodo net papa Sherada na poto ngato sege to jidel to sala album to bengi batu babeti papa c'est pas yimbi so album ba bloko wala sikomoni ba komisa ki musique fair play akomisa ki musique fair play moko boye achaki bolingo mona musique oyo tozo mona te na ba leader tozana bango lelo kila kishasa na nenga mabete makamona mutu akina ngo makasi amekola kyango mukie papa Wemba apsi redi mvumete style mvumete ngaza banze mute mikolo alingi album toemba tout album a ready yanga na yo lelo komia wa koko muyana nani bloko wana ba mona papa mba première chanson te dernière chanson so 4 albums a ready papa mba ma nyonso na kati ya viva ba mejengo ayima nyonso na kati ya viva mais biso lelo mona so mutanga sa album tasuko longone yangwana banze mloko ba SS ngala vio na miyoke limawa na dangwe na basusi lenga ba miyoka ne voloko baluki ba mise msusu au moins banze muleti pa venir alonga imba balobi ngala yo eleki banganga etape na ça munene fait Lutumba na ba mekola kai tout ça ce sont des histoires de l'histoire o ba mekola kai photo e bango donc premier mutasala ntonzinga na seko likinga zonga on la miora motema o ba plana mais venir alonga sala etape na di de yongo azin zemba lutu ya likinga wana on la miora motema azongi sia on na kati ya ntonzinga na nakata nzembo na menzembo mutasali ntonzinga mutu mususu azongi sia ngo dido yongo bimwe mbala imba nzembo na bangote mais azu partir bimwe mbala susu atia on a même nzembo donc ba minene wana na zuluka kango lelo biso pe présent sur le bakango abana wenge o nga sala album ne asa to yembele ba bloko to zuluka yango na ko mekola parce que tono mona ngo kala melelo ezate nga yana nga juna mbafu andaki na ba concert empire au mona papa Lutumba ina Joski na madilu to so ina pepe ndombe ba bia concert to kendaki ya biso esili siko le concert était to yemba so empire ba bloko to zuluka
musique eza football teke bata Real mutu mo message obola na réalité te musique eza bon te musique eza loko esengo yango na bébé sozo le bébé et fait sozo le la muniso ko konga e na banzembe yo lingi bébé ya ka ba kuna nzembe na bon bibona na disquette muniso e bien bébé ya ka ozo mona na habité so yebi yango to yo quelqu'un déjà mais je sais que vous a surpris mon sac à chicola porte-parole à Lubaka Lubako abi ba kona ta contre na lokolote ala to lokola ba bo message sur la moto moto kola ata le nom pas ba nene tout ça on tourne la socialité tous les présidents de la République ba jimbo ba salini ya monde voilà zalo que je continue on Mon sac, ça te fait comment lorsque on a comme une référence, il y a Papa Lutumba Simao, ou un poète, il y a Mbo Canabiso. Comme une référence, mon quelqu'un, que lorsque on a ma parole, parce que lui c'est un grand parolier, il y a Mbo Canabiso. Mais là, il se réfère en toi. Ça te fait comment? Toboya Rolobango, Bisomoko, pour Congolais, sur le bio, Yazumi Mona, Yazumi Kumisa Marama Bofo, le Bezalaka. Et si moi, chef de poule Nanzoto, Nene à Papa Lutumba. De tout le monde, papa Loa, papa Taboulé, la musique congolaise a tellement millions de milliers de monde de musique, mais à se référer à l'obélo qu'on a appelé ça conseil, là bas Konzamboka, ils a blagué, papa Lutumba yemo kolo proverbe, non, bah proverbe on peut se Konzamboka zana, matiki avait oisé quoi, tiki yemoko. Alobi yanga ba bloc a fait pesa rabato ba mona net to ndenge moko na bango na TV to ba porte-parole na nga ba porte-parole pa mbati nga porte-parole parolier donc naza classe à recommander mon net ba velu tuma ba komaka donc naza ndenge mona ba porte-parole tuti et donc naza nango ba baza nango ti ba mesina ba Cristiano ba joueur mais ba kokanité na ba Bael ba Suarez to kokanité donc on a ko kamana leader ba tiki ba musicien leader à cet album mais ko sinaza parolier. Même si on porte pas mon camarade l'idée à cette disque azate ngaza bomba le mukile za na ndenge ndimela rabatu to ndimara bo po mukile bo ponate premier examen za mba pesa so mibale to so na sauter avant sur le jardin d'Eden bolia tout manger tout ce qui se trouve dans les jardins sauf l'arbre de reconnaissance du bien et du mal to lian ba bien sûr ce deuxième examen Barabas na Jésus bo pona nani to pona Barabas donc examen tout nzamba pesa biso to kokana na sauter. Donc, nga kumisaka te so na lobi msuba kozwango ba côté moko mena mystique na ndenga mukete taka papa Lutumba na proverbe taka monte na lokolote mosaka loba cette citation msuba bomba la citation kala so ba prof mo ba na biso kala so kozwi œuvre mutu faut ba d'après yango ko na bible ba comment bible ba selon marque selon nan donc muta loba ka marque ngate ndenge na zemi mutasala kinzonzi yinda sala kinzonzi mezemi mita sente mwana va na simana zoloba te yena lati ki mwana na yango zoloba zomona donc faut ça la bongo papa Lutumba sali yango ka bongo ba proverbe ba ngaso musanga lo banga tiki yango mais alobi proverbe tangi kolo proverbe nani porte parole bon négligera wana o mona kaka yeah papa Lutumba parce que le minutu mukili mabo pesa kilo a reconnaître nga. Et pas le proverbe n'a pas personne va conseiller pas compte. Moi vendre la salle mais ça TRT on laisse ngana tonga. Moi préfère vendre la place ba Thompson ba Mangombe. Moi ba déchet tika la récolte ça bien pour la vie naï. Ozomona dans la vie qu'on vit à kabatuté, zela katanonga ka presser maman. Non ça moi ça ka ba regreni nos anango papa ya liwa ya papa Lutumba Simao. Non nini o est senga que ça la peut-être na papa Lutumba Simao o est raté ou ça les nazo yana na baksa na eloko pona chité wana. Eloko yokinga première fois na yoko te pesi mutu makasi te pomba la sala yango yango te papa Lutumba mutema ezala kwa mabele o boloni yango obuka mabele te oloni pondo no ma desu te différence bilanga nzambe na bilanga mukili yango wana bilanga nzambe so oloni mabonza ko buka libala obokoli puso oloni mabonza ko buka ndako mais ya mukiso oloni pondo ezela pondo donc papa Lutumba aki azoloba oyo eza l'intérieur na ye a extérioriser ngo kaka juste avant na parler akumisa des proverbes bon moko ezaki yanga te moko ya président nga mais moko ezaki yanga alobi
nzembo mibale ezokanga ngai na banzembo ezomikekana Kinshasa babise nzembo nini abi koko kwa fali na proverbe moko papa Chéri alobi na TH base lobango abi papa Chéri abi miliki na biberon eki na posa ya lipa te mokolo ezwaki ekomaki na kopo ekomaki na besoin ya lipa po enga olakisaki bana bakoli abi wana ya papa Chéri ya miliki na biberon aye koloba ya fali pupa alobi na nzembo fali moko na yoki na koko alobi bapesi ye merci ya mai esukolaki elamba ateteli elamba suka nango babwaka mai wana soki mai wana eti teti elanda elamba ndambu na singa basengelaka yango moi po ekauka soki mai wana eti kigrodo ekota na elamba na ndako balukela yango felo mpo barepase yango mpo bakabola ye kaka na mai oyo na elamba oyo atelisi na koti nazalaki na pale na ganga bazali otango tv acomprendre togangelinga bi te biloko makasi baobala biso alobi awa moko eza yanga oya papa Chéri mingi na bibo so atuninga beteke parole na bani kolimbolela bango na limboli ya papa Chéri na limboli mpo fali alobaki ya fali yaki ya ngai nga na komango mai tomona so sokolela mo bwaka mai même ta tesi la malade so tiens on peut na moi na singa po mai nekanga kaka so ati te to kondima ngo te magaka ko mo lisu felo de bi mutu mo zo sala yo netinga papa Chéri ta façonnanga so le na bi mi ngra vis-à-vis na ye donc abimi le la mai o atelisa nga ebisanga na mukila comme ça ati États-Unis apesa ngo fale na za nango ozomona donc abimi mai o atelisa kelamba donc okabla mutu asala créateur na créature bazo kabwana bazo ngaba kabola bango nga na explication là ta batunga pe papa Chéri o papa Chéri ba ya moko ya miliki na biberon et qui na posé à lipa te mais tant que comme na kopo luka ki lipa elle existe bon la coller elle existe maturité kaka papa Chéri na jamais sur la maturité angolo ba que non toi na âge mo ba père ba ko bisa ba vérité me soit mon qualité mais toi na âge mo ba bisa biso que on moni le pont ya na yolo pas na même rabino et pour malek na vana ya rabino so na zate le bozwango omoni mwana misato ayaka ya mwasi mwana mwasi ayaka boye yimta lando na botela mama tel po sentir ko matiro ne ba makambu na etam so za telobi nazo la soke no vie wana alinga kinga trop naza bato ba yebi moi vie wana mingi na monde de musique parce que nga naza na kobenga papa Deka papa Leki ol bala mamu alors papa bana biso to zaka malam papa Leki na ngai ya kota na 63 papa lutumba kota na 61 ya nanga udede na ngumba lubi na sommaire abosana ka papa lutumba akota ko na 63 ta kota na 61 je dekanda kota na 63 so vie dekala ki papa Leki nanga banzembo tono wa lomba zimba ki Kongo yimta na komango biso zana na makila banzembo tono wa mingi lomba yimba ki Kongo mingi ya papa Deka pas ki grand chanteur vina yemu mbalo mazule doubler te donc abandi 63 ti akufi apema na guitare ta apema petite la mutu. Donc Nathan papa Paul Ndombe maman nanga camarade leki ala nienti maman mère Oséana Delvaux baba bino to vaina bango to kolina bango donc nazo mo chance wana nzamba beke ba discussion za liboso yanga pe metenga le ba mambo belé avant dans cha musaka elo ninyo ngosa uninga kusa peut-être na papa Lutumba simao o zana rigo na ngolelo nzembo ngai eteke mokomi pour nazala orchestre bato nazala ba droite mbala moko na bimi na sale oyo na lingi te na locataire soni na buka manga atanga na lona funa tuna pour na buka manga te na oteka kolo pango mela te zanga lipa na rosilika na ngai lokana loka babi locataire soga même mango lona ki mona nzete na lupango bato ego benga niso na lupango wana ka ko buka no ngasu mkolo panga fandi boy alitia chiti ezangi lipa yo ba mama ba mama papa 17000 na pesa 15 ko musu 20000 na ye angu ka 200 francs lipa atake lupa on était bobana na préavis au moins soko zate batiki papa na c babi tata mo sa zo fo bima na zo ya la pesa nelo ke na za orchestre bato na rozo le devant na sala plan tozali ba papa Lutumba ba yala gite kazo bisanzembo luambo za biso za bonte biso za tozala mwa ba kamna fimo modèle moko to kutani ba biso ba zo okela mboka ba bina gauche yo ba bina so gauche a moko kata lokolo ya gauche pa pento bina droite ba na biso bina donc ngai nazo soumettre na ba loi ya BCBG na ina nzembo na sala poto eto imone menea akufi na visita wa imbalete na sali les nzembo papa wemba pa vola préféraka pour exemple un grand chanteur na vanda na yeye na zana ernyos na meki na chanteur mingi ba na libanda na banzembo na bona sala nda na bomba et puis venir que falisa imba déjà koroko yetu tukabwa to tikali to travailler éternellement na et c'est cela yetu na travailler na mais est-ce que ba msu ba zape na tikala na bango na ina nzembo na papa mba erata na ina nzembo na sala mene erata
ya plan ça soko yoki ba yembe on emene soko yoki ba yembe on papa wema na sala nzembu tana ki papa lutumba basali nzembu na waze kwa adana eve ngabe o kola kumisama bazangi mutu moko miba ya suka pona tasa to kabiso misato na polytechnique maloba to tanga nga papa lutumba waze leki na ba waye ngai koma ba ya bale batikeni ngati anga na kozakisa ba yanga na zolamba to lena ba yaya yango na saki nzembo basi mibali bana banyokola baninga pona yoka ba decision to nka basi bali bino banyokola so bitebino biso to kaso to lingi bino na mo ka decision esila raté basi mibali bana banyokola baninga ntanga kateli so siko mutu to sala ngo waze kazo kotela mibali ngazo kotela basi nga foka basi avoka mibali waze kwa na suka ya na biso ndete moto kelso na lingwala toke papa lutumba to tunie basi mibali banani banyokola baninga siko na zengina maloba o yali ngaka banda biso anga baso mama to papa molonga no zui fanda na ye comment ça te tient la maman na pesa loba na conclusion mobali to mwasi ya papa sio na nzambe kobo ya yete na mabena ye po muso akapika parfait zate nzamba okita sio likota zo mabele asala mutu asika mutu spécial akokina guna yo deba mabele to koma mapango mabele za suste mabele pasala kusesina na mais to nzamba okita sala mutu asika pona yo oya zuye taye comme surmesure na yo na bolingo kozala ka mobali ya mutu te to mwasi ya mutu te sota mobali mozi oza mobali ya mutu komaka pe ya na ye komaka camarade na ye komaka pe papa na ye komaka pe mama na ye mo tiki bolingo mo pesa ba conseil obise tala ngana sala o koleka yo miyo sala ngo sala pour ça bolingo sala linda rivete ke lokolo bimi okimi mbangu mingi okimi mbangu mingi ba ko peso prix kisa kusa bolingo to kimaka kaka o mona mutu baboye ke na tongo kote musu ba lingi na ba lingi na midi o mona mutu ko conseil pa na 8h yemo baboye na 12h donc bolingo spécial ezate ozui ovandi na yenzamba ebitina abibitina pesio divine abitina pesio Françoise abitina na pesio Pierrette parce que conseil na makasi okoma pala nga na préférer rater na mibali misusu okina mwasi aki mubulu yo tikeka na caché na opanteke sango ka mubulu o tango akomaki na papi akomene ko samba akomaki ni mwa malamu yo kenaka na image na mabewana petuana amdomene diagonese yeligeta komi diagonese babini ya mazamba kokoma penya mamukili ka koyeba kobokola bali liyo mona kana ba pante ba kana zo ba kola na zone kishasa te so ba kola na zone kishasa ba bande na bandana ba na zone kishasa bande na yolo ba na zone kishasa bande na masina ba liyo ba kola na zone kishasa te ba utaka forêt équatoriale ka koyeba kobokola bango batikala ozo bule yeba ka kova na molonga na yo nzamba ko pambola ko pesa ko kitsa ye poza saint esprit to calmer esprit na ye et d'ailleurs la parole maman to papa you peut pardonner bolingo et comme lokola brosse dans la personne date bakuta na chaque jour tomba asali biso ba mabe akaya avant atiki ba ida mosako nyonso c'était parce que papa le tout manga pesa basi conseil maman you va na mbali ba bengo 29 fois ozo ka sonité yango tamona pareil à cabine à quartier na bientôt à Paris quels sont de très bons souvenirs et puis papa tu me répètes mon bal yo pour ndimaka ta ozo moi ça batou après ozo na molonga ne on ndimaka pina réserve bo pina pe tobo kitozo ngaba changer point ba on va bloquer on na rata blancha mosaka c'est parti ya na tso ba mabe c'est parti na raté ba ployo et alors gravité nzambe mo ka yebi nul n'est le maître de son souffle personne ne peut échapper la mort quand elle se présente au Kendarakaka. D'abord, l'Iwa soit avec la pluie, mais te déflaguer, te sommer par pluie, qui m'arrête. C'est pas ça qui moi, me te grille par le soleil. L'Iwa, c'est mon pépé. N'a rien à servir. Dimanche le matin, tu es la moto. Car tu es la moto, si, n'a la zone en dac, il n'y a pas besoin de panailler, à cet accident à Koufi. Nous avons dit l'Iwa, tant que tu as la prête à porter, c'est Rakala, ton or bang en bâtiment Farah. Mais l'Iwa, il y a comment la tombola, il y a des oboma. Malaria est oboma. Coca, moi, oboma. Tu veux comment la tomber comme belé. Quels sont les très bons souvenirs regardés pour nous parler de oui, tu as fait photo dans la vie à valoriser dans les lots de proverbe. Alors, la TV, nous avons 74 pour le moment. Mais proverbe, nous avons pas. Proverbe, nous avons pas. C'est la sagesse. Ah, moni yo katala ta mona mai. Papa fini mona mai wa. Ah, c'est bon, tu as ça, il faut remonter dans cette rue. Avec la combo là, mais et là, on met la moutou et remplacer combo là. Pour que l'autre met la moutou et remplacer la combo là. C'est maman pour nous, pas combo Brigitte. Mais bien, papa pour nous, retard là, ouais. Papa le tumba santé, la exception que nos proverbes qu'ils a enfermé kanzembe, enfermé malobétique à la libella. Tant que ça me conseille, rien, mais l'été dans le bané la boy. Alors, proverbe eza kilo. À valoriser et lokoyo, veut amplifier ngo, ngasu na ko battre comme ça ngo makasi. C'est quoi avantage nanga? Nga ça ka monsieur belé ke bango.
bango baba leader ngaza nanga mongamba na ça ba monsieur belé que bango na dégager la sagesse et puis so ça oyemba nanga en tout cas maman zoka moi minute belé po so biso baba omoni baba parler tout baba devant moi si tikila mutu so ata baba devant moi so ka baba dans ça bien faut ebimaka po balinga zo boulé munyo so komaka nga so tikeli nga micro na panza na kalisusu mutu apesi so kiloko leloko ve lutumba kola batela ye asali musala na ye ve ayemi banzemba liwa ba modèle tout yo na concept na mission soit lelo to ça fermer ka tela banzemba so to yembaka to la exemple ba papa Taboulé ba papa Lutumba ba papa Luambo ils chantaient tout ba no ma nyonso ba yemba tout et puis na ça ba tout lelo papa Lutumba na nzemba faute à commeler ça à sentir que à l'une guitare il y a 19 ans imba babeta ba guitare tout maman bilabela imba ba yamba ngala yamba boko polele ba beyanga wana a 15 ou 19 ans na friza azue pa Taboulé momoka na senga kokoma kombo na ngati mena beta nzembo abi problème ezate mutu abeta faute ya mandate faute ya komele ça malaba papa liboso akata motema na mbeto l'hôpital ebisaka nga boye mwana soki kokelelele kina la vie faut akomela ça mutabeta ngo 19 ans soliste ya friza déjà le roi nzembo maison mère bazui Tolbert solo ke betango nzembo maison ya BCBG bazui mai ndombe so petit guitariste na bango so mai ndombe nani Sarah solo Sarah te Sarah moi si pas mobali wana ayi ko betango tout comme biloko ndenge wana musique eza bale te ofo mesa betaka na Barcelone et Cristiano betaka na Real te musique eza nango neti match ya basoulard obeti mipal pele mur rozo mata 6 fois tout comme ça musique bongo c'est comme si ba musicien on dit il y a la main noire boye baraké mutanga kende to ya ranine to izaraka maloba na bino mo bolo ba yango ka izongaka surtout tel Pépé Kalayemba trahison et puis le papa Lutumba voilà truc comme ça ba monsieur belé ba yemi maman baliwa et puis baliwe kalimu papa Lutumba si mawa akufa nzembo ne mo autobeta abi mutu nga bo 4 ans bo sela ngo monument et puis jour na okufa kaki ko beta pour votre information na Kinshasa ambule bando beta ti Touraki na ilanga moi mukepe na nyoko libiso ba moi successive la nani penza mais le vendredi papa Lutumba si moi et qui ba kake mbule beti juste un tout petit peu mais kake les kay makasi ezarani yango pona ba bino ba musicien si boye baka esprit la prédisance wana ya ko prédire futur nzamba tchanga na biso moko Dieu fait sa grâce à qui il veut puis quand il veut na ngala lo babo papa Lutumba ba bibo na prophète to babo soyo to boka likolo mingi ko ila somo ba kolo nango to mulalo ngina boka soyi e kozongela kayo deveni maloba otolobaka nzamba yoka kango akosalela pe yango ndenge yi moko ningeli ya baba soso kofinga mwana lobelaka maloba bien kofinga maloba mabete po akosibir pe bakozwana batuta moi pe batuti ozobule ngala mona la famille na biso moko ya na biso moko ya famille papa mo mama moko po mobulu le kakaye bakasho tumia na sabi orozwaka kaka mwana mukorotika makambo ya na so tile la botati mais quand on regrettait parole moral le baral parce que kaka chando ba même loko mais les batema ba mo déclarer ndenge nini velombo basale monument mbabeta guitare papa Lutumba chimutu pamba ayemba kango e maloba lobaka fonga na bisabino boya komi ozomona boleka na sanef bo ki porte bolé bidema bo chakate foka nga mosaka na bisabino so ko sala be mission business bi bo sala kiao ayembe loko wana après 10 ans kango ba benga esprit après 10 ans moto na ngaba basala monument ali lobaka ngo mokolo kufa kake ko beta tita chima webisa bato mo balanga suka soki tita chima yalaki yeta ngabisa so makambo tita chima nani tita chima za vieille Jean kufa vi mwana ta bando na OK jazz bakanga anoka na lisu moko bando madilo zo suspension pour na ye madilo to mamu grand poète a manqué l'homme va vendre ici tita chima pour bango ba ye na monde ya to mati ba porte parole bango vie jamais kolonga sera ba grand calé vie jamais kolonga mtabanda mutaka musicien ta kama ba musicien te on peut ça ba sanga musicien ti ba veti tita chima ba na boke jazz ba mukala alaki na friza olo mazemba oyo mais so ngom olia manga bi olia manga bo mona mukokoli ata olia mukokoli te fumo na mukokoli pour simba kilo manga ti mais so ba musique bana musique mais non mama musique te ba to disita to koka na race de dissection mais ma musique yango Taboulé ezaki grand kalaki na jamais kolonga abanda racine surtout comme ba porte parole vieux gens no jamais kolonga azo yemela ba disque nyoso Taboulé ezaki na mukala akufa comment tu vas ate Taboulé ezaki na mukala
sangonyo so yebisa na mukala c'est comme mon endroit on est comme c'est mukala garçon de course otobenga mukala na et azaki mutu bras droit ya tabule Luambo aki na mutu neti mukala mais comme les gens jatita chima tellement qui collé trop na Luambo tant Luambo kufa comme collé trop na Lutumba na nzembo wana ayemba ye déjà mokolo na kokufa kake ekobeta tita chimo olobela kabato maloba na ngai ya suka Jean moto na nga bakata basala monima yango wana donc toke bala mamuto lobaka force ya nature jouer un rôle nzamba yuki pa Lutumba esa yango ngapala bravo vie azimbongo akokoma na ma campagne mon fleuri limité azubi ya mbongo au modèle nyonso ba fi ba signer ba contrat na Bralima na ba 60 de tobota mati azubi mbongo modèle tout mais a bien revaloriser quartier avant pas ver tout maman ezokota bale sona TV bina ko vanda kana quartier pour na valoriser quartier papa na msora subaka pour changer papa te ata za handicapé nza même tapesa kio mais alors pas beauté tozana ngoti beauté za ba faveur mérité boko na nza me posa la beauté o ya kitoko yango so mutu atekelanga madesu na loso tasu na monaka achi prime ya makasi na robanga poazika na moto ba avocat ba paipai na banga pota nzamba sala ngo olala kina yo chika na mutu ko chila ba commentaire belete po eza bloko oboma na frigo te po sala ma donc Blanchard cadeau nzamba pesa papa Lutumba talaka na musique to 8 milliards ma pesa papa Lutumba likaba proverbe apesa ngo waze quoi apesa ngo mosaka car ma pas au courage au papa Lutumba zwa na manda chante ba miko to porter parole le rôle de mosaka to le cas sur la TVT pour ya koyoke na TV le binyos Marie Paul abina zwa big so mosaka zo le cas sur la classe vu waze qu'on a décalé na plateau na TV alobina ngabi blanche proverbe lobi dimanche non faut zongelango vu waze qu'on c'est la proverbe na TVT mutation ça na proverbe na TV vu waze quoi avec proverbe na ko lobaki dimanche wana lelo nde na yebo ozo lobango na banela on peut la vu waze quoi proverbe ni na lobaka c'est quoi vu waze quoi et là c'est ça nga moko et puis na comme ça kolo proverbe bina loba na TV yango proverbe mukolo ko felo ndaka ngisekinga akangisekinga tana lobaki yanga na ozongela na parquet na IPK proverbe ko felo na ozongela to samba yango même proverbe veut waze ko lobi na ngata lobi na TV veut waze ko lobi na bandelango so le vieux mo pao na est grave ba coopérer raté mais comment ça m'a aidé bango mi balé ba se prendre le loro moko pananga on peut pas mon nzamba salanga mystique na hors du commun na le bar na parquet tazo samba la vie vient nga ko sina makam la bité bakanga puku na nzela oya mesana ko lekela so comme pour na puku na salon ko chine mutam na chambre té so comme na cuisine chine mutam na cuisine kanga na maloba na loba il faut pas me faire avaler quelque chose que je n'ai pas mâché ko dundisanga loko te na tafunité ça fait pour le rose na ko dundisanga te loko yo na tafunité za na tafuna bona melango bakanga puku na nzela mesana ko lekela so tango na yazo samba ba nilango on est peut-être petit mosaka lobi ke bakanga puku na nzela oyo amesana ko lekela bon ngapela moni ke ya lobi bo so tana bimi prison na bimi kacho na yela TV na mona na lobi on a TV dimanche wana ya viwa sika binanga proverbe wana fozongela ngo eleki makasi sika oh nzambe ndeni batumi bali ba coopérer te ba sepeka ne loko moko pa na ngai ngabia na mona kango o mona ba mekele ba chinois ba soyoka na te me ba sepeka na Congo ba kolta na biso no mona Congo na taso Amérique na Rwanda to coopérer na bango bien te ba sepeka na diamant na biso donc batumi bali ba coopérative ba sepeka ne loko ngana lobaka totikila pe mabe biloko le otikeli akolaka mo bwakile pe mai mo pompe pe parfum mo mabe pe na Congo mutako se mabe 15 ans na kanda mutu nganga na kanda mutu te ngaso to swani no siko to siti na bosena na ko sa kanda te kena bwakila kanda mai na lebe madesu na tikeli yango po mutu komo ko mutu kangi mutu 15 ans kanda 16 ans kanda no ngaza bongo te komo na Blanchard soke bimi eloko eloko c'était vendaka te po nakanga te tema ya vie Frank Diongo soki na lobby na kokufa soki na lobby te na kokufa vombe na loba po na kokufa nga bon soko yini me na lobaki kaka vie de donner ngumba papa Lutumba mosaka rojengana vie de na tuni papa Lutumba kokufa otikela biso nani Jésus le bana ba porte ne bozana nga bozo bateki bozana nga bongo mosaka oyo zanu abimsa nga na biso na sokola soka zolo na ina ndeko na Roger mamoninga na vandi na Roger nga na mamilela papa Lutumba lega va biso nga kele bakina soki tamar brado na ye abina ko kende te na za libanga na nga pa mosaka nga oh na vandi na chef na nga direct comment vous allez pas Roger nga ndute vous allez pas mamilela te kolo plateau a ko boke 100 000 fois pendant la minute muke
ma préféré à libanga na boka pana et pourtant azaboye faut après Roger nga bien senti pana nga libanga ya lo madesu on m'a dit tu madesu à cause ça appelle soupe soit tu madesu na soupe pe landa avec pas le Roger libanga ya libanga kaka mais pas nga libanga ko accompagner na proverbe ya lingaka à ce temps la zwa kango la kangisi les proverbes faut que l'on a bêté la ravier on moni pas so ngo tim na libula su ya zipania ndeke o tim so libula fondation ndabute on tim na libula moko ya zipa msalite mo mke o tim so libula fondation toilette ya faux septicité mais comment vous toujours raisonner boza boyi o mabe o malamu zu sara mabe pona nini abetenga maboko akenga bia via mimona kibumwa ne pananga de faire partie ça dans le ministère qui c'est un avantage dans la tanga ba combat ba tuna bo mututel aloba na te bo ke tuna bango faire partie ce ministère qui c'est et à talinga bo abi mo saka na sisi na sili fier pourquoi faire partie abi na ka trali kabo na nga moko na munene na raisonnario raisonnera bon frère Patrice Ngoyi Musoko le ministère qui c'est à Christophe Muzungu frère Patrice José Ndita Bastar Nazana Marlène nakati ya Big Love abenga ay mo saka soki nazina zwi chance za mukonzi na mboka to mbongo ebele premier conseil na ngeyo zala yo José Ndita le ba le bon mais to sala roboni examen mukili to zwa bisote bato apona ka barabas batiki Jésus bato ba comparer so mona so ka tundenge moko mukongola limaka mutu mukona ozala te. Merci mon cher Moussaka, là nous sommes presque à la fin de notre émission. Tout bien tata moi du solo qui par rapport à Manda chante matikaye papa le tomba le azate Manda chante atika pour la président bana OK. Conseil ni nokopé ça et puis choix na yi choix papa le tomba qui bien to ezaki mabe. Au moins mutu ya congé pa na bino mutu ya congé pa na bino. Soki akufi soki mutu ya ne congé. Je vais me faire comprendre. Bon, mais minga pas la minute comment on va pas la minute pour tout ça souster. Na tout ça le pas on souster. Obi que ceux qui n'ont pas la minute ceux qui ont couffé. Nga la comique coréenne, la comique double là sous mutu monta comique pas bino. Na nos représenter il y a yo mutu coufi. Moi ni vient là mutu ya là normal parce que c'est pas coufa mutu ya la camarade na. De fois ça va mieux ça là. Pour la bomaka bango ba regretter c'est traité. Donc manda chante conseil nga la repesa kumu manda chante. Abo ma répertoire na ye ya ba wenga yemba. Abo ma. Voilà. Bato ba yaka troll bandula papa Lutumba. Baza bela ba promotion wengete. Baza ba promotion ba via kala. Papa Lutumba luambo batika ba répertoire moko et aussi la raté. Apuizara ne ka ba répertoire ya ba vie luambo ya ba OK jaza kala a romona ozala aimer po Robeta, Marie Susanna, Suza, oh Suzy, maman va au téléma. Robeta, bolingona comme il est regretté, oh Banzembouana. Oh il a bango Ibrahim Tenachake, bazo s'est trouvé. Donc tant mieux le rôle qui va dans le pan à Moutou à Koufa, Asara Makamba Moutou à Koufa. Voilà. L'intention de la tout à fait. Pour battre mon à Moutou à Koufa, te fois bête à Mingi Banzembo avec le Tumba. Banzembo y avait Luambo. Barit maintenant batike donc ya aza mutu moko boye aza mutu moko présent que voyage batike na pays de la nation donc aza na tout manda cette année loro lukate vient nga nyoka longo asala eloko yo manda fala sala bat ba comprendre te vient nyoka longo ngomisa disque te point leng atikile répertoire kuba bime mala atikile répertoire kuba melani vient nga mbute machaka atikile répertoire kuba likinga atikile répertoire kuba abeta ka banze moya moni soko ke ba concert na biso au moins na biso ba jeune ba bongi ba vimbongo bazo ya pa na biso mais soko ke ba concert ya Zaiko okuta na ba continuer so mboko na souci na mukonza souci ati na ba tata nyeso okuta ngo ba Ndreki Mbuta ba Jean-Claude Mvombo et puis ba bina tout le temps pour la promotion na bango kuno mona ba fait que son mari abosa la représentant FIFA représentant de la FIFA président Fekofa bazora micro batana manota na ba patcheli bango tout pour ozongisa bango na biloko ba yaki kala donc congé pas mutako congé ke mutaku faki o ezoga mimako na congé salaka makamula ya non sala pour famille on va regretter rater nous te ba regretter pourquoi même la nani ça mon savoir malgré ba dire non mais tu es très intelligent très sage donc very good en tout cas merci pour l'émission tozana matanga to boka batute batwana babi que toana matanga en tout cas aussi sa émission voyez mandi papa le tout maman ko lingara mingi puis cameraman nga dit merci nombasi akata na émission bande kona kotanga na kozongela maloba ya boule baninga na kotanga na kolela nazangi na monkili binemi bosalinga mambe lwambona sala fele wapi mokili siri singa lolendo lelo na sutuki et puis na yimbi kanda mwana
mais si otala papa lutumbelo mo lekaki chose mo mo lekaki bizarre ba comprendre ngote azui master mo Pablo vie mo Pablo kufa lingwa la bota mo mbali moko ser na pese mbongo ake poto via bani commerce à Brazza bato edina na sakaroni bato edina na Brazza wana Pablo kufa na kati azui nzembu ya Pablo asali nte Pablo nzembu aliwa apesi yango Jompo ya yembi na Jompo ya yembi nzembu yango na Pablo bombale bakufa azui nzembu ya Luambo apesi Madilu akei donc banzembu to asalela bato ya ebembe bato bakufaka yango na ndoko comme que ezaka neti sanga kopa ya osele like mosana ndoki mukolo bato leba osila yimo okende via embeli liwa modèle nyonso azo senga utina yemo batina yemo mukolo okufa azo batu azo même guitare ebeteke musique ake pas ma président de la République vers okufa ta comme le rôle mto senga liwa na Bible akufa nzamba boye petit au mona Jésus la Bible jomo bakufa na 128 ans ndasenga liwa pa lembaka nzamba bisi ti au mona Jésus simokufi ngoko pa mona Jésus simakufi le papa lutu masenga abeta bandemba liwa modèle to expliquer ba liwa ne modèle tout ba ona tabulay mais ba ndako zala kaka Zuba boyembi liwango te ndeli zubango batbano s'attendre na ngo na liwe ya kabongo liwe bongo nzamba metkisa babi boto biso kama liwa so na biso to kufa chaque jour ngalo le to kufa na butu to la mugi na tongo to kufa chaque jour nde to yebaka te c'est comme to kufa ya solo to komo kamo nzamba mekisa biso lutu ya liwa amekisa biso liwa na cuillère na lutu chaque jour na pongi okufi to kufa to yebaka te c'est comme ko kufa ya solo ba kamwe te to kufa penza mais tolele bien na sepeli la ministre na biso premier ministre Chibala pesinga somo na 3 days ministre Chibala presque 4 days akundi sunda basi akundi ndaye mutumbula akundi mama Iwaso akundi abina biso mbongo ma papa lutuma so na cotisation mena masangalia mbongo no nyeso tout l'état longola loka sunda basi tous les 3 batouana ba icône mais Congo yemora yebara nango te muto ka ndaya cha 9B et toi meki yango 9B na cha on a 2 saisons mais ndaya cha on a saison moko na Afrika wa chaque année bon on est bimara mais comme ndenge comme la raté azaye moko na poto battre la bitere na bango lelo na liga bitere Messi 50 ba tout batanga comme lundi mardi mercredi bitere na ligue de champions Cristiano lundi mardi mercredi mais biso nde mapesi so ndaye 9B na coupe na compétition directe na coupe d'Afrique to ki paqueté faut na salle de mission na tine bande on ba molir pour gouvernement benga ba ngam na salle de mission ndaye nga na kamada mo ne Sylvie po ndaye kende poto na ngam na salle de mission ba bina na kutana kine azo na pemina moto ya manioko na Delvo na bito so matozo de na salle de mission tina mo ne bolekane na molir po azab icône Afrique ba kenda ne poti akufi icône Mame Waso akufi icône premier mois-ci na Congo asala théâtre Mame Waso ba exil pechanga ba meta ba tutu ba lekana ba théâtre basi boko pesa ita cotisation ko kabla maman mais toi maman na suka na ko teka masuba ma pa mo bo yi bien te mais premier mois-ci asala comédie na Congo Mama Waso asala nazoya asala pe comédien ngo wapi pour le bolo bakale beaucoup le bon molo ba et la ketala maboke oh bobo sala mutu comme maboka ya laki comme andele maboke théâtre ina français mutu sala mundelo ndo be yana kokodio ko yana liboso mais la lingala mutu sala théâtre na lingala mutu na pimboko comme andele maboke balo sala na mulenga pembe ti yo longa maboko pembe buta na mulenga pembe camarade na ye moi si balo sala théâtre Mama Waso mais mulenga pembe akumba pla bakunda ma yeba nite mais tu sais juste total à théâtre to be maboke ozo mone te dimda na Congo te bi valeur mde maboke to sa maboke ya maboke ya komba mutu andele maboke moi ça liboso Mama Waso asa théâtre et puis andele maboke ngwa benda kinani abendi petit mo asuka ba travailler na ye na théâtre comme le dit Kwanzala la bendi nani abendi lekine sans souci car na théâtre andele maboke sans souci abendi nani abendi siatula tala ba crâne watu ba uti ba andele maboke so na robete no masolo fora ngat yala tsono za tester nzamba partir nganza matara bilo mosara iba mama bale mosara iba mama bandako mosara quand palongo na salon na plan na kotonga manga mtungat donc mosara yebla o bon mkono ozala te siko voilà bozo ndimaka be bisote mama ba pinete to bokana oganga te miso comme pas et to bok miso kitemo pinete la vie un jour bon ba na bino mutaboye yako ba baba nga papa chéri nzamba pesa le oiseau à lobango papa chéri na chance moko impossible na musique nzamba pesa ange na kata musique na ange ngoyi voilà vous souvenez non Isabelle la papa du rapidement to
a sa fête. Il y a sa fête pour ça mon bakokolo. A comme dans fête, il m'a baillé tourner la musique. Musicien va la musique. Tu repartager ma to père de moto to reçoit sousté. Masala ki bi atike la kibiso. Papa le tout m'a boye ko lia manga likola nzeta nga lia yemoko. Vraiment ka mon buki manga aliaka na se pour lia na bato ba ko yebo matantete. To na sala boulot so morot. Mais to zonga na salaire na palais. Donc manga balia on ntete fone na se ko bla na bato. Papa le tout m'a sake forme malobane Congo meye mbango musique to betango biso to lingondo to na place au kimelete. Dans la place, il y a aucun papa le tout matin. Tout les qui toko, oh ils ont les lambanes sur la tel bisoté et la fête. Tous ont venu bembêter, ils ont venu fête pour aller à passer génération nyos. Bah comment c'est là? Rassembler à télé qui papa le tout ma, là papa wemba, bazangi sous terre, bazangi. Les musiciens au thème bien c'est baninga les baya. Bon, la comment tous la maladie moko. Ceux qui te bêtent na yé, na armona kenga na folie, armona na jouer succès na yé. Té. Mbiso to boto na maman mutabima le lamba te biso to mitaba mitara courage na yo succès papa chéri longola ya wera te ya wera longola ya falite to sangana ka era yango yo okomona lelo so batinde papa lutumba bele ba yebo mbanyo papa lutumba te mais ba iba ndam to sangana ka na biso ero sala ngo rien nga na vanda na sankato sokoli to meli na vanda na rojenga na vanda piro je me so tie mission po ba lianga ya kwanga te po na yebi bulo na nga sankara pa yebi bulo na ye roger pa yebi bulo na ye. Mais ça banga ba joueur té. Au moment où Neymar net na Brésil on dirait yon nzambe. Yo ba mlo nzambe soko ye pa na yo na Barcelone avec yo. Avec ce que ça y est. Au titre moqué Paris Saint-Germain ando gagner Barcelone ba pour la rater donc tina ne sili. Mais ça banga ba joueur té. Yaka Robert Iso. Oza soirée yaka. Monsieur fois la bongo. Au monde ni babi ndako za na mabiso bele ko ta mpepe bele. Comme on a raté fo yo moko kaka la makambo ngo. Yo mono. Monsieur fois l'esprit à ko pandager ko décentraliser ma solo. Bon centraliser ba problème te pour vie za mukuse. Le bureau zalaté. Est-ce que ba ko beta appel sono ndenge ba beta papa lutumba. Ba ko beta appel sono boy. Ngake na témoignage jo mama ça soit pasteur akufara. Ndenge témoignage ne quartier na famille batumba kumse ndemo. Ngabi ba biso mo sara témoignage bo fo bo kata courant hein. Pour monsieur ba oleka. On se boule. Oh ba to bosse ndenge mboka lo boka nga. Malgré ba délire non, moi ça na moi faute. Monsieur beza faute té. Jésus tout le monde qui c'est mais il a mon zoka film mon église bato ba kwea avec la prison na kwea pour la Jésus on c'est na Jésus tant na Barabas na Jésus dire on na Barabas Jésus ma nzambe même ko ba teke karaté net na sara na BCBG so fini papa chéri au fin au kese na tumbili kwa na ngeza wana so na telemene ngo mo sara bébé na bébé sara te batu ne bazo luka batu congolais so zo luka poser un problème te ya ko le problème et to na ba vie internet na ba quartier mususu ebite ngo za mona ya bi aibo chat moment traité ma bia bing ma sara bitala la divine ndenge tous les autres bêtes na libélé je me fais à 3 mois sauf si tu as tes moments à éviter comment ta fiche à éviter mais bien à 3 mois oh c'est maintenant faut temps en classe c'est belle la médecine ni ya bien tu la qui on est les autres bêtes au monité oh on s'appelle nausée au bout qui moi c'est ballon va noter comme ça non maintenant toi bazali on a un problème on a été à relouquer longo bazali kala poison ba noti na ba patron ba bomboko ba manzikala le poison ba tila rotina mona kuluna ba tila on a sentinelle. Merci beaucoup. Voilà, Moussaka, nous sommes à la fin de notre émission. C'est un numéro là. C'est un numéro 09 98 12 37 12 09 98 12 37 12 ba maman ba tolinga la balinga sona koloba ba bi na pesa mbote te poser mission kilo des spécial matanga. Ah, tête na maboko bank papa beaucoup ba bi na pesa mbote te lelo. Ah, ya nga wili lumina frappe encore. Jérôme Bonne. Je l'appelle à Lesline, bah bien appelle ça mot était les émissions matanga, mais na sepeli ba pesi so cadre oyo, tous les qui tambo tout ba tozol bela, pas ma master, la bande de nous 80 pas mon sara zala, pas ma master, ah to bien frigo la chambre fois la troisième à Sangara pio. Et puis avant mais là tu penses mais ça. OK, non mais faisons qui s'en fait, tu penses mais ça. Service à 15 heures, pas de relation par robot. Donc là, nous sommes à la fin de notre émission. J'étais avec Blanchard Moussaka du BCBG. En tout cas, Pandine Teke, à l'obé, papa Lutumba Simaro, parce qu'il dit moi trop sur papa Lutumba Simaro. Et puis, c'est un parolier comme papa Lutumba Simaro. D'ici là, portez-vous bien. Je dis merci à Dieu, merci Ndomba, c'est pourquoi pas à Toutou Kadiata et Jean-Louis Delondré. D'ici là, portez-vous bien à la prochaine édition. On se revoit.